faut finir moto. C'est pourquoi finir l'ombe vraiment batiki mutakala pena mutakala na comité ya sila. Donc il faut que sila a soit disponibilité, a soit responsabilité, il y a un comité na ya kufinga batu. Moni ya liboso ya ngana loba. So Jésus azalaki juif, mais que ça musa na RDC mais la kufate. Soki ba boma e eza po asaki pire mutu na bango. Eloko pas chez ezalaka kondima mutu asa mutu na bino. Ouais. Donc moi je crois que biso to sali geste on a d'amour ya kondima que pasteur de la foi au-delà ya kozala mutu na biso akoni pe kozwa message oh biso pe to koyoka pour que to meka kocha mai na vino na kati ya musala biso moni ndako ezangi kimia ezaka neloko moko malonga na kati te biso neto sala okimekota toyoki déjà et puis na faut ba sala pe ba ozangisa kimia bango pe tika pe ba ça fait quelque chose faut biso pe to sala kimia voilà pour biso pe to sala kimia pour so bango baza kimia balingi ko za kimia te bango nde bazangisi biso kimia c'est bango baza ba mobondo omoni te ke biso to tiki pe makambo na biso mo voilà toye parce que tu lingi kimia le quoi toye to sali déjà pas wana ya ko linga kimia donc sikoyo bango pe faut pas ça la pas tiki ba activité tozaki nango toye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur artiste comédien on a tout sambela ensemble moi maloba ya kitoko on a recha kimia moni que na kobima maman Dieu lui-même à se rajeunir kimia donc ça Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, il y a Top Media Télévision, il y a émission Nabino, le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu en tout cas. Hier samedi, Bande Konanga, vous savez, le corps a ses caprices. Et puis, ma caméléra qui moi est belé. En tout cas, Yango Bomoni était na sali des jours. Na coquille un jour disons vidéo et continuer dans Top Media Télévision. Beaucoup de personnes pour me dire mais papa t'a dit lobby et lokwasika kota quitté le lopé de lokwasika et kota te bande balandi. Je vous informe que aujourd'hui cette vidéo ça va choquer beaucoup de personnes. Cette vidéo ça va aider beaucoup de personnes. Cette vidéo ça sera une réponse. Il y a makambo belé bande konabiso il y a YouTube azoko sala bande konabiso ba comédien biso nyonso en tout cas c'est une vidéo où beaucoup de personnes va se retrouver. Cette vidéo zali ba réaction il y a ba comédien ba réaction il y a président Fiston Sai il y a président Ladi Sobe papa Masumu en tout cas beaucoup yo kango awa par rapport ya mbelela oyo ezalaki oyo le serviteur de Dieu pasteur de la foi Mayata abelelaki pour la comédien na ba journaliste nyonso mais nakanisi vous avez vous aurez l'occasion après cette vidéo deuxième vidéo to kocha intégralité ya makambo nyonso ndenge eleki kuna to longole lo côté to ko batsape et lo côté une façon ya ko informer bino na ndenge esengeli ba présence ya bande konabiso o bayaki na ba oyo bayete bango nyonso bazali ba comédien bango nyonso bazali ba comédien bokoyoka réaction ya président Fiston Sai bokoyoka président Ladi et Sobé bandeko balandi et là j'invite encore bandeko nanga ya famille Libota ba fan ya maman Odinana ba fan ya maman Ursule Pechanga ba fan ya papa Elombe ya Fiston Sai bino ba nyonso bolinga musala malamu o biso to sala kana o ba comédien ba sala en tout cas prenons le temps apportons notre soutien, évitons, sortons la kati ya bêtise. Je suis très heureux de savoir que lelo balit nabiso combat nabiso et comme kozwa sens oyo tokoluka moye to reçu ensemble na bande nyonso o balinga ka ba bonne cause balinga makambo nyonso ezalaka ya malamu. Mais avant de commencer, vous savez litezaka moko notre film fille mère ezo continuer. Donc allez vous abonner massivement, c'est plus de 216 000 abonnés sur Bellevue Télévision. Allez vous abonner, allez prendre déjà de place oyo esengeli pona ete Olanda kabatoli ya malamu ba film ya bien makambo malamu. Donc prenez ce film, commentez, partagez, likez. Donc ceux qui au côté na Bellevue Télévision aux yeux film wana otaliko bomba pona yo mon côté panza sango et pas ma voisin panza sango et pas ya ba voisine une façon ya kokabola ensemble masolo pona makambo malamu ezo de kana Bellevue Télévision. Mais pona
après Sabino exclusivité ya makambo nyonso eleki pa ya pasteur de la foi ba réaction à batu makambo mosusu pe tokutani na yango kuna ba caméra cachée na biso totambolaka na yango. En tout cas na otika bino na tolanda extrait ya film na bino fille mère et puis on se retrouve tout justement après pour toluka moyen to pe Sabino exclusivité ya makambo nyonso eleki pa ya papa de la foi mokolo ya lelo. Les incalcitrants en tout cas bandeko fo bazonga na nzela. Suivons d'abord ça et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Vraiment pour précisément comme on aura eu tout solo là pour ma caméra qui n'a CPLT. La CPLT. Omar ko loba na mwana nanga makamba lobi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que moi a prêté? Omar cause a prêté. Et c'est qui si yo? Donc c'est qui si yo ça on a donc y bien go. Hein? Et le yo yeli pandi likolo promelina pema. Qu'est-ce que otokina ko? Yo moko mutolo baka milo. Moi na za kitoko. Il faut Omar abalai. Na pesi moi na Omar. Omar a fani pendant combien de temps? Si quoi c'est moi n'a pas prêté donc ça kende na yo luka côté no mususu ponga na prêté. Mais quoi ça n'a prêté. Quoi na isa Omar, ko do bibi Omar. Ngas ko na za top. C'est quoi yebisa ngai. Na place ya Omar. Mais tu posa maman Omar. Yo muto banda makambo yo. Ngate. Na bi mise bon na poche. Wana réponse c'est makambo mbongo. Biloko zo ça ko lo ba nga. Na lo bana nani? Na ko ke lo bana Omar te. Na lo bana Omar ni. Yo maman no matala. Tika bana mi baleba solo la. To kota ki déjà. Basi ba évoluer makara. Ba évoluer mais ba Omar a bébé yo lobi ba évoluer mais Omar a bisa kenya lobi na za prêté. Maman, ana délai. Ah bon. Ce qu'on peut pas bala il faut que ça combien de temps? Ata 21 problème té. Voilà, mesdames et messieurs, là vous venez de suivre votre film Fille Mère ODG Zali diffusé na Belle Vie Télévision. Toche la binoka juste extrait moi babilo moi mais l'intégralité à filmer mate ya kitoko mate ya malonga solingo zoyango agogo allez vous abonner massivement na Belle Vie Télévision et vous ne serez pas dessus parce que rendez-vous les acteurs sont au rendez-vous. En tout cas pas de bêtises, pas de n'importe quoi, pas de kita mata là-bas sur le travail. Toza attend un problème na mutu. Tout le monde est famille Bota. Voilà, tout le monde est famille Bota. Tout le monde tozali papa moko maman moko, tout le monde est famille Bota maboko pembe tozana problème atana mutute. Voilà pourquoi à chaque fois lorsqu'il y a de Ezaline na bambelela, il y a ba serviteur de Dieu, Ezaline na ba rendez-vous, il y a ba comédien, Ezaline na bobo Bosangisi Batou, nous voyons toujours la reine de la paix au nom de Belle Vie Kondi. En tout cas, je suis très heureux de voir cette dame. N'appelle il y a pasteur de la foi Belle Vie Kondi. Que le bon Dieu te bénisse, que le bon Dieu a accompagné partout au Kenya. J'étais très heureux. Il y a comme ma maman. Maman nanga, maman Étoile, maman Karine, Mpala, Namoni président Elombe, papa Masumu, namoni, en tout cas namoni Babilongi, Bandeko, Oyo, Marina là-bas. C'est comme ça, lorsqu'on a besoin de la paix, on doit toujours aller là où Tokoluka Moyeto soit paix. Nakanisi aujourd'hui, tous les Congolais, tous les comédiens, meki ko comprendre banani oyo bazalaka na besoin ya kimia, banani oyo pe bazalaka na besoin ya kimia te, banani oyo bazana besoin aujourd'hui que musala oyo mutu nyonso alia na sima musala na ye, que le respect, l'amour est régné tout autour ya bato. En tout cas appel oyo ya pasteur de la foi, ça me va droit au cœur et j'étais très heureux ya komona bandeko nyonso. Vous allez comprendre que na intégralité toche la bino ba tonton Omar Ibazo la loko la bana mikie. Ba papa Masumu baleli, ba papa Lombe baleli, maman Belleville n'en parlons même pas, tout le monde plairait parce que Esali Passi, parce que ils ont compris quelque chose. C'est pour vous dire quoi, mesdames et messieurs, tout ce que biso tolobaka awa. Objectif il y a émission dans le code de bonne conduite.
na auto sala avec maman Sarah et Zalaka juste pour amener le gens na raison. Je suis très heureux de voir que le lot na lit na biso batu belé ba komi kota na kati ya lit wana pour faire taire tout ce qui est de bêtises na réseaux sociaux sur la place publique. Je suis très heureux de voir ça et ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur et ça a quelque chose de bien bande konangai. Aujourd'hui, j'étais touché. Le serviteur de Dieu, Papa Mayata, que je salue avec beaucoup estime et respect, et je parlais avec Papa. Il m'a parlé aussi. Il m'a parlé. Merci beaucoup, Papa. Yozali Prince, ya paix. Yozali Prince, ya paix. Nzambe abate la yo a continuer kotombola ministère na yo. Biso to continuer ko sa musala na biso. Biso to continuer ko sa musala na biso to continuer ko sa la promotion na biso ya Belle Vie Télévision to continuer ko sa la promotion ya Dinana ya Ursule Pechanga ya Bobo Manoka ya bandeko nyonso. Et puis et bongo ba personne vivant avec les insultes na minoko na bango ba suka wapi aïe aïe toza ta na problème na mototé o ezali clé babe yango clé boa babe yango clé boa oyo babe yango clé boa c'est-à-dire clé boa Papa Mayata a fourni tout le monde liboso ya Nzambe. Merci encore une fois pour la commis Kitissa Odoza Nango, la grande dame Belle Vie Condi. Princesse reine ya paix. Donc à paix. Je viens de confirmer ça aujourd'hui. Ta présence, maman, et sali Moutounde Tinga et salinga bien. Présence na yo et défendre cause na biso. Présence na yo et justifier biso et pas ya batu belé. Parce que cet appel était pour la paix entre les comédiens. Nayuki, quelque part, vous allez suivre, le président l'a dit, Esobé, a demandé, Batu oya polémique wana, o pe ba finga ka batu o baza ba comédien. Il fallait pe bango ba ya awa. Ensemble na bango to yoka makambu oyo. Je vais vous laisser suivre ba exclusivité, ba interview nyonso et l'équipe kuna na ngambu ya papa de la foi. Mais avant d'appeler Sabino ba interview, en tout cas, je vais penser à une personne, elle s'appelle maman. Ma mère. Ah. Maman Bijon Ketani, Maman Bijon Ketani, que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu... Je manque le mot, Maman Bijon. La femme de papa Jean-Pascal Leka. Maman ba Jenny. Maman ba Déborah. Maman yaba Marina. Maman yaba Daniel. Maman ba Tadinga Lapa. Maman Bijou, vous êtes une bénédiction pour Tadi. Ouais, vous êtes une bénédiction pour moi. Que le bon Dieu vous bénisse, maman. Je ne dirais pas que aux cadeaux du ciel, parce que yo mon koza lola. Nzambe a bénir yo maman. Un grand merci encore une fois à maman Zozo. Elle m'a toujours supporté. Elle m'a toujours supporté. Abendanga kalitoui. Maman yaba Isaac, ba Josué miracle. Maman yaba Tadinga Lapa. Au bon moment, papa nous bakala nzinga. Mille respect maman. Ba conseil na bino biso tozaka sima to sala na ndenge sengeli. Un grand merci encore une fois à maman Déborah Lubanda qui loa ba mère à Calgary maman que le bon Dieu a mon ayo asimba sous famille no mobimba maman. Un grand merci à Bertin Konde Mbongo propre l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga Mwasinzambe, la présidente de ONG La Vida na Kinshasa awa ba sokipa kana ba orphelin ba fille mère ba diminution en tout cas Nzambe azala na bino. Alors prenons d'abord tous on a ba interview oyo ba intervention il y a présent Fiston Sai il y a bande de et puis on se retrouve tout justement après pour tout le camoin tout ça la clôture p des annonces il y a émission d'abisso mais tout ça attends la problème na mutu tout le monde est famille Libota. Merci beaucoup Seigneur parce que il y a bisso et comment kokisa malembe famille Libota, restons concentrés. Concentration, le travail seulement, le boulot seulement. Allez, l'objet qu'on est calé, le toqué. Comment écouter aussi
mais aujourd'hui c'est chaque fois la proposition pour qu'un jour total la commande y arrive. Et ce n'était pas facile parce que mon cas l'a vu en Bamako économie, n'a pas de banda, parce que côté à la carte, les pasteurs dans le pays, il y a un colo macambo, ce qui va passer le bas. Parce que ça, la côte là, négativement, il faut y savoir que là, on a dit on a dit. Ce qu'on peut y aller, on a pu pas connaître. Mais ce qu'on s'est dit semblant, l'état par rapport à non, on a été dans ce pays d'avant, mais on se toléré à nous. Mais ça ne va pas. Pour qu'ils soient sur le système que ce qui est allié, n'est comment ça le système de film. Moi j'attends encore le jour où on va finir dans le tribunal. Quand on a des autres, on est les arbres, on est bouillé. On a ce micro, à comment raconter n'importe quoi, à cause de la tête de nous donner à colonier, même la âge, même la moussala, rien à commenter complètement. Et je pense que finalement, le rappel Makambo, il soit évolué, il faudrait qu'on arrive que, donc comme un tribunal, mais ce qui est comme un tribunal, on a des bagailles au sein de la bagaille, il faut qu'on va tout ça, on va comprendre. Pour les pasteurs, Anélie Sibissonnier sur tout à l'heure, l'église, Ndengue Amilé, c'est ce que nous subissons tous les jours. Et il y a en tant que Moussa Namzambi, à moi, dit que non, après qu'il se la souté, il faut attaquer Malamoko. Ce n'est pas attaquer en sur en France, puis on va toujours dire que les zones là, nous avons ça, quand on a fait tout ça, comme ça, mais il y a même il y a un dégué bon zambé et Bouyoki Néguéya. Et ça fait que ils sont baptistes d'une manière générale et la comédie en particulier. Tout ça, la comédie qui vit ça. Ce qui te suit succès les loyaux, tu y vas que l'objet, andele maboke basalaki, le mondial basalaki, maman ou peuple basalaka, bisote to bandi qui végétarien go. Et au basalaka liboso na biso, basalaka discipliné pour respecter baninga na bango. Et ça que ceux qui les loyaux ont eu succès, au matissime peka, au commis impoli, au commis zanga et commis bilobé la sous caméra. Non, je pense que le moment était venu pour que le pasteur de la foi attire Bisson à tout droit, pour Bisson Yostoleli tout à l'heure, pour attirer Bisson tout droit. Alors, dans ce sou qui ça, occasion et bouka mbalamoko esprit o esalama et comment que ça les masikoyo et tigalika kaba cimenter ngome ezo salima salima groupe oyo clan oyo kuna oyo ka clan oyo batu bazana likambo moko boye bi déjà que o kuna bakozwa bango te na bato o kuna soki baza kuna et comme ba clan biso to kola ndenge wana te. Toujours il y a quand même contact. C'est pourquoi je montre que tu as un peu avec les jeunes qui y arrivent pour que tu partages l'expérience à Kala. Pour que ça parfait. Mais malheureusement, on trouve que chez les jeunes, Mingi, Baronio sauté. Mais on va y aller comme qui ça. On a le bac toujours. Tu colles na parents. Bamusu bakoli na parents na bamote. Bamusu bakoli et pas banoko. Bamusu pe bakoli na ba famille kutuke. Donc l'éducation c'est différent. Et là, est-ce qu'il y a des parents? Est-ce qu'il y a des kilo? Est-ce qu'il y a des nous voulons la paix. Donc, Tommy tient ici pour que tu puisses valeur. Zali na malamu moko oya sala e o ya ko bosa na te. Belvi par le bisti la na malamu sala ya ko bosa na te. Donc, tu vas se mettre bango deux pour le kangisa minoko na ba comité na bango na ba groupe restreint ou ya mike ya onde mu dosa ba désordre pour organiser ba vue parce qu'il faut finir monter na télévision pour na ba vie ba la vie na yo mingi so na YouTube so finir mutute ba ko la té so que alléluia na ba vie au côté il faut finir moto. C'est pourquoi ba finir lombe vraiment ba tiki mutakala pena mutakala na comité ya sila. Donc il faut que sila a sa disponibilité, a sa responsabilité, il y a un comité na ya kufinga bato. Président, le pasteur a lobby que bangomi balé sila na Belgique la comana a d'accord pour faire mais vraiment ezoko
kobagaje kaka monene mpona bafan na baclik nde bazoya nango makasi sikoyo bango mpona bango bapase message wana baza na batan wana te mpo bamikoma na balettre sikoyo message nini olobi epai ya baoyo kokoma na balettre ezali lokola yo okomelinga pardon makambo olandi wana eza yango te nga mpe nakomeli en tout cas nga mpe nalobi yango te esili non ce n'est pas ça le problème eza mpe base mettre na table moko il faut sila base mettre na table moko na Bellevue bango mibale babengi bajournaliste ndenge tolinga koloba wa mpona bavie yango na lero ene kosala bie siko baloba yango siko ouvertement na devant micro que en tout cas ngana na problème na ete andeko nanga toyambani c'est comme ça se fait alors bino bamembre nanga bomeka te bapekisa bamembre na bango c'est là il y aura kozwa fin sans cela kokomana balettre non même ata voice limbisanga ndeko nanga na fingi yo te non là ça ezala n'impact te voilà il faut se mettre autour d'une table bakangisa minoko na bakomité na bango j'ai dit et je vous papa Masasi limbisa liloba nini sikoyo ndeti bino bakubutu bokoloba epai ya bango mibale po tomoni présence kaka ya moko bango na biso Bellevue maman na biso sila yeke message wana vraiment etant que bino bakolo bozalaki wana bokosala ndeni est ce que moyen eza te bokangisa bango mibale basala eloko oyo toloba tout à l'heure mwana abetaka mbunda bamikolo bazobina soki mwana komi kobeta mbunda bamikolo bazobina pendant azobeta mbunda ana okotinde mai akezwa mai ya komela te bo soki abina azobeta mbunda yo kobeta gifle aotika kobeta mbunda atelemite basi babetinga gifle donc cela veut dire que s'il aza mokolo s'il aza mwana moke te s'il aza mokolo ayebi ce qu'elle a fait aki au courant ya programme oyo nyonso rien n'empêche Chitenge Sana disait on ne condamne pas une personne absente. Donc, on condamne pourquoi il était, peut-être à cause d'un tournage, peut-être un autre dérangé, donc la raison est allée. Mais et Salami a en église de la foi, si la au courant, quand on a minute déjà informé. Parce que Batubazali, on tient vraiment à temps. Maman awa balobi, maman balobi, donc on tient à temps. Alors c'est à elle maintenant, on doit passer la vie à ce qu'elle va temps à elle de voir. Parce que négociation au Salmakaka, comité Zali, et le maire de la fille, il invite sur la côte de Somakambango déjà, on ne sait pas. Ah, Basoulia, Bassoula. Donc c'est pas grave. Alors, président Massoum Azali, on ne sait pas, négociation au Conda avec toujours passer pour que va se mettre maintenant sur une même table. Puisque monde il y a un réseau plus, des messages, des émissions, des lobaki, des salaki. Donc, ils ont pas si. Mes collègues, ça le nécessaire, de ne pas amplifier Makamboa, de ne pas s'il y a un problème, il y a un problème. Mais avant de dire que Makamboa est comme le pasteur de la foi vit quand même l'anticipation, il y a aussi la loi. Il y a déjà avant, quand on se rend dans les premiers membres, et là, Makamboa est déjà ma baie. Il est déjà ma baie. Donc, il est ma baie. Ceux qui passent à intervenir qui t'est. Tout le monde qui est ma baie plus. Mais il y a une na papa, na Zalaka Awa, je suis un acteur comédien. Je n'ai pas de camp. Na pas nanga quand Y qui est raté. Tout le monde sont mes collègues. Je suis ce qu'on appelle au milieu du village. Aux Anamakan, pourquoi nous tous nous sommes des acteurs? Hein? Bambouteillage, belé kotaka, les Zalaka, batinde balukara batuba potana. Bon, j'aime pas ça. Je suis tel que je suis. Point barre. Ok. Voilà, par rapport au message, nous voyons des acteurs qui ont il y a un théâtre où vous avez des expériences, vous pouvez faire partie des comédiens, et par rapport au message, j'ai dit ceci. Par rapport au message, le pasteur avait bien dit, s'il est 14h, on commence avec ceux qui sont présents. Donc le message a été passé. Nous tous, Toyokiango, les autres, Bakuzwango, Nabanzela, Basinga. Donc c'est à nous, c'est à prendre au aller. C'est chacun de nous. Ayeba, message wana azui. Soka osale la Isaïe, soka osale la te Isaïe. Bon, on a monara. Tu le béni message, tu dis message na katikati ya etonga ya Nzambe. Ah maintenant, vraiment. Ce message est plus etonga ya Nzambe. Il sera passé, hein. Il sera passé. Là on a le bakaka, tout ça matoi. À l'église catholique on dit souvent oaza matoi ya koyoka. Ayoka waza motema kobomba waza makasa kosala asala.
ce que je veux dire. Voilà, par rapport au porte-parole, à chroniqueur, on ça quand même message, de part et d'autre, les gars, ils ont un message, ils ont mal communiqué. On les a dit, ma chroniqueur, chroniqueuse, vous devez faire attention. Ne cherchez pas à avoir ce qu'on appelle ma partie pris, aucun engambo, ma corrompre, c'est un message de ma belle. Changeons nos mentalités. Tout côté en il y a esprit, il y a concurrence loyale. Tout ça, tout ça, film bien, tous ces téléspectateurs. Évitons de sur nos chroniqueurs, parlez aux alliés normal. N'allez pas ajouter des histoires et concerner écouter pour écrire ce qui marche en île. Voilà, bonjour. Bonjour, Président Say. Bonjour. Voilà, Président, un mot par rapport à nos appels. Il y a Oaza Moko Nabino, bien qu'aujourd'hui il est serviteur de Dieu, qui a demandé à ce que le comédien Bandeko Nyonso, Pe Ekota, Kimia Ekota, Nababisika Nyonso, Odoizwa Mibino, Namoni a Bengi Ebele, mais Bino Peboye, pour se présenter. D'abord, ma première impression Nabine Zalini. Moni, so Jésus azalayi juif, mais il y a ça na RDC mais la koufate. So qui ba boma et ils apportent ça qui pire mutu na bango. Et là on va pas chez Zalaka kondima mutu asa mutu na bino. Oui. Donc moi je crois que biso to sali geste on a d'amour, il y a kondima que pasteur de la foi au-delà ya kozala mutu na biso akoki pe kozwa message. Oh, biso pe to koyoka pour que to meka kocha mai na vino na kati ya musana biso. Moni ndako ezangi kimia ezaka neloko moko malonga na kati te. Ata soki biloko akolia ya na kati. Ata soki luxe ya neni eza na kati. Mais soki kimi eza te esengo eza te. Voilà la raison pour laquelle balobaka. Soko za mbeto kitoko pongia kitoko eza te, c'est inutile. Biso awa tuye kucha kimia na kati ya ndako na biso pour que nyonso ya valeur eza na kati tokoka ko jouir na yango. Voilà la raison pour laquelle tiki ba activité tozaki nango tuye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur artiste comédien. On a tous ensemble moi maloba ya kitoko on a recha kimia. Moi que na kobi maman Dieu lui-même à se rajeunir kimia donc ça merci beaucoup. Voilà, mais président s'il vous plaît, bien que le lot ezaki pena message moro ya kimia na bandeko pe musuba monanité. Ils appellent bandeko musuba komituna. Est-ce que réellement nde bino pe boye ba musuba yete est-ce que kimia pe kokota vraiment? Ndolanga soko zo luka place ba luka kimia batunyo so bazala. Au kokocha kimia te. Déjà tant que la kimia question déjà ils ont luka kimia te. Est-ce que biso nyonso tozapa ba bondo baza poto cha kimia? Est-ce que biso nyonso tozapa ba M23 baza poto cha kimia? Non. Ezana ba soda ba phare de so baza kuna pona luka kimia. Olo bateke soko moni phare de se mona Kinshasa, yo ba phare de se ba cha kimia kuna na SO zali ate. Oya ye aye. Biso to ba soda oyo dans les délégués biso. Parce que tu pourrais pas vous en volonté mais tant est délégué. C'est pas seulement Moutso a été né à l'Ingi qui m'y a été. Non, ça a eu empêchement. Il y a ça. Oui, bon, on a une question par rapport donc à la finalité à Nyon sur le solo, il a passé de la foi. Finalité à Nyon sur Zanini, la haut comme décision finale. Oui, mais les lots que nous avons sabattu qui m'y a fait. Déjà, ce que tu as le coso, tu as posa, na kati ya buzoba. Omoni mutu azana vie eloko moko boye to mutu abina ngati mbongo rien. Je dis ça balaxé mbongo yebi makuna mais mikamongeza buzoba. OK no sala. Moi je crois que nous tous autour de buzoba et na bino to ba fruit à télévision. C'est la télé nde et rapporta biso succès.
Et c'est à la télé que nous avons succès. Aujourd'hui, nous avons un système Internet. Internet peut ça mon succès. Internet peut ça mon buzz. Buzz les alliés, le rôle la chaîne est garanti. Et quand on a quitté on a kingo mais pour la mouamouké. Succès dans la chaîne est or. À quatre occasions on a la macacité. Mais au cours vendre dans mon micro le belé. Peu mon coloroté quand on a pris à malam. Moi je crois que c'est aussi Internet et même les biso salité belé. Batu ba okanisa ke na kozanga koyoka na nde bakolia bakotonga bandaku bakosomba mituka non. Eloko wana batu ba réussissa na ngo za jibe na wera. Et so bena ça c'est pe ba réussissa vie na koyoka. Tokozala kaka un exemple mon côté. Peut-être moi nazo mona ke conclusion ezaka ke soki totelemite moto akotelema na place na biso azate. Yango moni kotelema na biso eza lié à travers mosali ya Nzambe. Parce que tant bino bozo telema na bitumba boye ba ke bitumba na so boye bité surtout eza ya satana to ezaka ya bomoto. Alors bo telema na minduki na bino nyonso. Oye na spiritualité ba ope bazaka makasi na ba spiritualité kwa bangai ba pasteur de la foi. Banani. Oh, vous avez pas ça spiritualité. Le quoi banani? Nous t'entendons le babi. Bangai. La bisogno so. Donc il faut toter les macaques. Donc voilà quoi. Bande comme ça bazali. Tout monopolisé par voilà. C'est jeune. L'éviter sur la non. Qui met ko sala nango. Oto yake wa pambaki. Donc il faut na kolukala pe babito lukala pe. Na obazana poto ba créer ba message na tout aller de goyoka. Siko etikali biso neto sala okimekota toyoki déjà et puis na ba faut ba sala pe ba ozangisa kimia ba mo petikali pe ba ça peut quelque chose pour biso peto sala kimia voilà pour biso peto sala kimia pour so ba za kimia ba lingi ko za kimia te ba ngonde bazangisi biso kimia c'est ba za ba mobondo o moni te ke biso to tiki pe makamuna biso mo voilà toyé parce que tu lingi kimia le quoi toyé to sali déjà pas wana ya kolinga kimia donc sikoyo bango pe faut ba sala pas oyo yoka na raté na oyo pona ni boyoka na raté donc ça dit bo sala ba message boyebisa na batu na bino oyo et le quoi net que une fois ndeto yebi à l'époque fait na biso wera na jibe babando yoka donc o wenge bcbc o wenge maison mère mais banda to comprenant wera na jibe bayokana taba bensa batu na stade tokenda te yoko tozu exemple musiki zaka nde batu bana mona neti sai na papa masumu toyokana te na ebisai mais bana mona so to da mengulu pero baba yaba na bangungu donc kimia ezali nango kimia ezali esika ka ke moi hémorragie wana ezali tozolukandeka kokanga yango mais déjà bandeko oyo net bolanda biso artiste na bino oboyebi banda na ba kulutu ti na ba génération na biso donc on nyonso besoin ki biso ba artiste mabe bokoka ikotomboka mwa muke na ba comportement na biso tamsu tozo sala boye en tout cas démarche wana yango tozo sala po boye ba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino ke toza ba indicateur ya masse to regarder toujours image ba journaliste ba chroniqueur bango pe bazangisa ka biso kimi bango pe bakela ko fabriquer ka makambo na surtout bango ne ba pelisaka pe moto tamsu sala na onde ngwana te bino pe pelisaka moto mais to ucho funda batu nyonso ba ozangisa batu kimi pa nzambe oyo za boso église muto internet oluki ba problème na makambo nzamba yo c'est comme les gens na kati wa yoki voilà donc par rapport il y a question là qui conclusion na ngoza nini la conclusion est simple c'est juste mettre en pratique to sanini to yoki c'est ça. Maintenant, on attend la pratique. Là, c'est la théorie. Une fois que tu es pratique, c'est ça la conclusion.